Congrès IDPS c'est Okota. Tout Félix président IDPS. Ngo bato ba mitungisa te balobaka opposition ezali divisée, opposition ezali divisée te. Eza ekoneto la bato. Voilà. Toko neto la bato na Congrès. Ba médiocre bazana IDPS. Toko nettoyer bango. Nous voulons faire tomber la pauvreté. Nous voulons faire tomber l'insalubrité. Mode salani. Mode nana oboma bato. Biso to oboma bato. Biso to oboma to bomina. Massa c'est la République. Basodé c'est la République. République n'est pas bon bato. Biso to makamba président reste en place au parti. Tozali kambo mboko ezala mboka oyo ba Congolais biki mboka na bango. Aza secrétaire général illégitime ya IDPS. Yango to ke Congrès boba kende. Basango batei boye. Balobi moto nyonso oyo mokambi nyonso ya ekolo akoti na mbeba. Yako boma, yako yina, yako sala mabe asengeli atubela. Moïse Katumbi a un poids politique nini? Moïse Katumbi n'a un poids politique au collègue. MLC a s'associer dans rassemblement toi par rapport à l'élection na lingina lobaboye. Élection c'est la seule voie oyo biso tozali na yango na kati ya mobeko likonzi pona kokamba bokonzi ya ekolo oyo. Bongo tokozala elongo bato ba mitungisa te balobaka opposition ezali divisée, opposition ezali divisée te. Opposition ezali nde pluriel. Ngai nazali parmi ba bunda na mboka oyo pona multipartisme pona liberté. Ndenge moko tozali awa ba Kristo bazali na kati ya yamba ba Kristo tozana ba catholique, tozana ba protestant, ba kimbangiste, ba salutiste, ba ndenge na ndenge ba orthodoxe, bango nyonso bazali ba chrétien. Ce n'est pas une division mais c'est une approche. Na ndenge ya kosala losambo toza pe na ba croyant lokola ba musulman biso nso tozali nzambe moko bongo na eleko ya maponami tokozala na bomoko biso bato opposition toza na conscient tokozala na bomoko na yebisi yo bomoko ezali kaka na ndenge ya mutu te bomoko ya programme bomoko ya makambu nyonso bomitungisa te pona moto. Les hommes et les femmes passent, les institutions restent. Le plus important c'est pour que l'opposition ait un seul programme, une seule vision, et alors c'est à ce moment-là que Bakozwa, qui parmi nous peut incarner cette vision-là, même si à Kokoka 100%, mais peut porter la vision, peut porter les programmes. C'est moi qui vous remercie. L'autorité est venue de Dieu. Et Dieu t'a donné les 10 commandements pour les respecter. Quand tu les violes, les prêtres comme accompagnateurs spirituels te demandent de t'amender, hein, de t'en repentir. Tu ne veux pas. Mais il y a deux voies. Soit c'est le péché où vous allez à l'enfer, soit c'est aussi les paradis. Parce que nous tous, nous aspirons au bien et nous sommes des passagers, nous sommes des pèlerins dans ce monde. Donc nous avons tout intérêt à nous préparer, non seulement pour ici, mais pour l'au-delà, c'est là où il y a l'éternité. Dernière question, on dit que d'après l'homélie que nous avons entendue, la marche doit continuer des chrétiens. Absolument. Le mur de Jéricho est tombé après 7 tours. La marche est reconnue par la Bible. Nous en étions au 2e tour. Attendez-vous au 5e. Amen. On continue à compter les morts. Non, on n'a pas dit qu'on continue à compter les morts. Qui vous a dit que quand nous marchons ici, nous sommes venus nous suicider? Nous ne sommes pas venus nous suicider. Quand le peuple d'Israël est allé tourner au mur de Jéricho, c'était pour faire tomber cela et entrer à la terre sainte. Nous voulons faire tomber la pauvreté. Nous voulons faire tomber l'insalubrité. Nous voulons faire tomber l'injustice. Nous voulons faire tomber tout ce qu'il y a comme de mal qui incarne la mauvaise gouvernance. Et on doit le faire par comment? Nous ne prenons pas les armes, nous prenons, c'est la marche, c'est les chansons, c'est la prière. Chacune de nous, dans sa confession religieuse, va le faire selon ses convictions. Mais nous avons un seul Dieu. Y compris le MLC. Y compris le mouvement de libération du Congo, le MLC, y compris le Front pour le respect de la Constitution, y compris tout le monde. Dans les élections, besoin de se préparer à les élections. Ils ont battu épiscope. Ce qu'on a bala, on va penser à communiquer. Tu es célébrer merci. Besoin de l'élection, ils ont battu épiscope à missa. Ce pas élection bandit, tu es de sali missa. Au betama. Mais na élection aux assir Kovo Ingila a Rosale élite tour. Na émission que Kovo Ingila a sala na 7 soutien Etienne Tshisekedi champion du Congo. Mais Basile alobaki yo obimande na simanae. Basile aza politicien té. Na Congo na mboko yo c'est moi qui a recruté Basile à faire la politique. Il faut boyer bakango bien. Basile azo yambangai comme étant acteur politique, il est animateur. Il y a ça la chimie. A ça la chimie à 6 ans mwana ntsemi.
ozolanda mais donc asala akota ta parti politique moko te Lumbala azalaki na RCDN na ye ezali parti politique ye azalaki animateur akotaka na RCDN te mpo na nini apostilaki na RCDN te mpo na nini ayaki na seti naza le père fondateur créateur ya seti ntango batiaki teti na boma seti seti ezalaka susu te seti ekufa te mpo seti eza ni ngai seti ezalaki bango te tien tisekedi ezalaka te wana eza fulufulu eza savon te fulufulu basukula yango elamba te etelisa be eloko te eza fulufulu nayoyebisa yo ozo comprendre ekasi te mais sukulaka elamba te savon nde moto esukolaka etelisaka fulufulu te wana bomona eza fulufulu nazo répondre nalobi oyo eza baélection biso tokoprépare eloko moko te ville ya Kinshasa balayiki catholique esalakisi déjà tala peuple kote azali tala biso kote tozali toprépare élection na nini toboyi nde machine ya tricher ya parce que loi électorale ezo reconnaître machine te donc machine eza na espace te mpona makambo etali baélection parce que na kati ya législation machine eza prévu te donc zela nano zela nakende nazo répondre yo eza sujet campagne oyo ezaka démagogie toyebi mpe te soki bango nde baorganize baélection te comprendre Pharaon mpe amonaki andire akodéveloppe Égypte mais bato mosusu nde bakodéveloppe Égypte comprendre eza nonga makanisi bazwi ese bango nde baorganize baélection yango baza sire eyebani te mpo kombo ozomona kombo eza facilité donc mpo okende ntina baélection foli otonda foli otonda mpena nzambe ayebi yo so nzambe ayebi yo te keba okozwa biloko malumala zwa donc eza pete te donc keba tokomi na degré moko boye nzambe akomisa bato libanga mungwa obongwami bato bakobongwama nawe etali congrès ya UDPS congrès ya UDPS ifo ekota congrès ya UDPS ezokota tozotia Félix président ya UDPS eza likukuma te nalobi sikoyo Kabila ntango adaplasaki musée bolobaki te mpo nani Congo eza toza na royaume natuni yo question eza na royaume eza royaume te mwana Kibasa aza président ya UDPS Kibasa te echange nini biso toza na baraison na biso oyo tozo kotia ye elingaki ezala royaume soki famille na ye famille biologique nde etie ye soki bafamille biologique nde baye kotia ye au détriment na biso comprendre nde tokolobaki ekomi royaume mais comme eza volonté na biso nga na mongala nga na moluba te 100% mwana ekanga ngenge mais nalobi ke tozotia ye comme président ya UDPS mpo tolembi omona UDPS bato bapakoli ngola bakomi baveugle comprendre bato babunda bato bapakola hydroquinone eza normalité banormali wana ezaka congrès nde mutu fe nettoyer yango parce que soki otali bien na UDPS hydroquinine mpo ngola kino apakola ngola te so moni mutu amopakola ngola okomokata fa bonenge honorable soki Kabila kaka tobetaka soki Kabila oye na micro mais soki komokende kote ono mokomokata honorable secrétaire général ya UDPS kino apakola ngola te kino apakola hydroquinone te olaninga alors soki moni mutu amopakola ngola to hydroquinone c'est-à-dire abungi na bamesi nyonso bakatolike ozomona aza nani kamo nasabuto aza nani basambelaka wapi mpo soki oza protestant mbe eza réveil ecuménisme ekota soki bozokima nini badevi bozopiblie mais losambo bozobanga mpo pakoli ngola congrès eza ekonetola bato tokonetola bato na congrès bamédiocre baza na UDPS tokonetoye bango nalobi na yo ndenge omoni nga nazali awa naninga koloba ebele te le descendant valable de Etienne Tshisekedi wa Mulumba le besenga nde mokonga nzoko deux fois te na congrès na kozala wana namoni moto abenganga na congrès eza parti na ngai nalobi na yo boye kokende no kutu na niveau critère eza parti na biso eza parti na ngai c'est moi nazoyebisa yo ke mubekoni ba critère obatie pour ozala participant na kata congrès donc na ba critère il faut au futa ba nyongo nyonso naina ideo d'abord au futa ba nyongo te naina ideo ngala ko somba carte au secrétaire général a signé te azana illégalité on est débat na c'était le secrétaire général illégitime on ba tia wana kozela base balobaki sa statut lobby
après 30 jours ya mort ya président nde tokoti na congrès 30 statut à partir prévoir la crise na quantité après 30 jours ba tomber na illégitimité. Mais Bandek aussi ça il est illégitime. Na lobi aza illégitime. Na rosomba carte o ya signé na na carte na président national a signé. Na ba carte belé au président signé. Honorable. Donc yo ça ngate ko ifuna soma carte ya yo. Carte o signé yo danani. Na rosoma carte wana de. Combattant il dépêche à son rosoma carte wana de. Yo danani rosoma te la carte yo signé. Un secrétaire général les a disposition moko disait prévu de yo signé carte. Combattant ya solo rosoma carte wana te. Mais Félix a son carte quand même. Et ça choix na ye. Les le parti démocratique. Ceux qui ont monné au zombie, n'a pas que c'est pas tout. Soit les gens yo somba. Isa monsieur Kaboun. Valablement mutazo qui passe de PS Tilibanda. Na lobi boye. Na lingi to porter débat ils la clair. Peut-être une question sensible. Aza secrétaire général illégitime ya IDPS. Yango donc le congrès pour ba kende. Ba sitira sikeya. Yo boy Félix akoma mukonji. Félix na yo boy ba konja sikaba na IDPS. Vous avez un problème? Honorable Félix na Moutou à IDPS. Est-ce que vous allez soutenir Katumbi comme président? Katumbi n'a pas Katumbi. Katumbi a monté IDPS. A trop besoin de IDPS. Candidat il y a Katumbi qui est na G7 na AR. Bakoye bisayo ba démarche na ye. Candidat na lobby boye. Candidat azo peser na kata rassemblement ndima peta moi mboka fait Kovo Ingila. Ezali Moïse Katumbi quand même. Zela na idée nani. Moïse Katumbi a un poids politique nini. Moïse Katumbi n'a un poids politique au collègue. Azane na mbongo collègue nga. Azan soutien communauté internationale. Soutien communauté internationale. Invité na l'Union africaine partout qui n'a pas soutenu massivement. Oh, donc yo pona songa na la tournée sur le plan international ba yambanga te. Vous assure. Mais il est déjà sali tout le monde. Bo soka sali ndesani. Soka sali ndesani ndako poids politique yangwana. Kalkili pona bino eza yangwana soko azobangisa gouvernement actuel ko yana ye bazomona ngo grave. Il y a bangisa azobangisa majorité te. Comprendre? Abangisa majorité te. Ozola nanga. Soka ye a majorité binini osala na ye. Abangisa majorité te. Biso bato do monde fani boy. Majorité la raté. Ba banga kana ninga osaka na te. Yo mona ka keno ndeko Kovo mekeba politiquement keba. Ba dépasser belé pour bazana kimia. Diko na biso. Na micro na bino so na bina na yiluka bala la gade ba dépenser belé tout aza civil aza na armée a sala uni loué lobini code pénal le lobini il faut qu'on neutraliser non assistance à personne à danger ba kanga kango 8 points ba sala mobeko pona ko permettre que mutu mo azo sala mutu mabe bino bo fani botala ka boite so ko tali comme observateur ba ko kanga yo sala ki wana bazo boma mutu sala mutu mabe yo agilité pourquoi. Donc dans ce cas, on a une légitime défense, c'est dans nos droits de agir. Et puis de agir. Tu peux pas na bâche biso. Mort rebelle wat. Mort de salani. Mort na obo mabat. Biso to bo mabat. Biso to bo mabat. To bo minan. Massa c'est la République. Basode c'est la République. République ne so bo mabat. Ba commission d'enquête pour ba enquêter ba nani abandaka nani a provoquer nyonso wana. Na lobby boy. Nga ata na bambio libanga. Nga so na bambio libanga yo za policier mobego tindi yo bobetanga lisasi mobego lobi kanga ngai memanga na police yo za proche wana basambisa ngai ba condamner nga lui lobi te ke songa na bambio libanga yo faut beta lisasi ezate policier aza formé ata ba bambio libanga ata zoki abomaka mutute qu'est-ce que l'opposition doit faire pour éviter ba mort wana biso to lobi boy tozo senga na peuple congolais. Et ça recommandé na batu nyonso. On ne laisse pas un criminel en errance. Bomoni mutu moko azobangisa batu za na tenue civile. Il faut ko koya na ye. Ko meme na poste la police za pembeni. O attirer mutu abeti lisasi mutu akufi. Boye la ye. Ko beta abeti moko na za kubanga. Il faut ba ye la ye. Il faut ba soyer. Ce qui ba zuye. To ko ba nenga nini mobeko ko sala na ye. Ozolanda. Donc Kinoa banga te responsabilité à Congo ba personne na Kinoa. Et ça ville moko métropolitain. Toza na évêque, asa métropolitain. Biso pe ba elia ki tsa toza ba métropolitain. Toza voter na bikolo nyonso. Le pouvoir de fana na ngasa ngala ko bango te. Na bangeloni. Pour le beti arme. Nana yebo beti arme te. Mwana mboka Kovo Ingila to le belano mo mukebele. Simba mikua, simba
Lobela application totale et accord. Mais pour ça Lobela transition Kabila. Tolanda banani. Bolanda o église catholique à Lobaki. Application intégrale et accord. Ouais, libération ya peuple na biso total. Biso atala makamba président reste en place au parti. Toza likambo mboko ezala mboka oyo ba Congolais bebiki mboka na bango. Ya mboka te bovandi bangombe bandi ko uta soki wapi non. On n'est plus dans un pays. Merci beaucoup. Comment ngombe ko longwa 2500 km à Komiti na Kinshasa zo monete. Plus de 1000 vaches. Merci beaucoup. On be mboka sous.